baninga nazotia moi juste tomate ya moke so olanda oyebi eza tomate pele juste kaka esala kaka mwa bouillon ya tomate c'est bon. Noko neni go? Bien papi gen. Ozolamba? Nazolamba mboko oyo biza fo lamba. Mwana mobali soko yebo lamba. Oza vraiment o babengaka na 1000 chances ya revivre na poto. Nalandaka émission moko boye ya venanga Lusata Jean-Claude Lezaïwa. Namona a expliqué mingi makambo ya ozoleka na poto. Voici obengisi na kisasa obengisi awa nalandi yango mais ngana zodi ngana développer ka oyanga moke tala papi gana ko l'action soso ro l'action nazolamba soso soko meki yango mungu koka pime koka tala pondu moni pondo épice vendre na ebolamba banda kisasa na inter na beti na inter na mundabi na yekoli kolamba na bima mais na ye na poto na comprendre biloko moko boye ozolamba ozofuta ndako ozokipe mwasi très bien mais mwasi nzoka nde aza na makambo na ye oyo oyebi no kutu te na futa ndako tout mais azotonda kaka te atokabeli ye don na comprendre le mosusu eza mambo oyo babenga yango spirituel. Alors, pour na obela VCT, au salani, au tikiye, na respect pour boboti na ebana, au longo na yo au vandi. Yango mo nazo sala na za bien. Papi genga na go tulate, na la moura 4h du matin. Réveil pende soning bon, na bimi, na ke kayu na beti libanga, na zongi. Yango mo na ozo nazo mo na te na bendana na coin. Pour nga moi si c'est vrai. Ba lobi muta zo mona na su te alingo mona su bande côté. Te pour na bongo te kayu na ngeza eza penda te na sens ke na lobare kayu moko boye toza na ba horaire à ozong. Ngaza chauffeur à poids lourd to bandaka 4h du matin. Na zana ba air moko te lem so na chantier na ke na ba crey, lem sou ba bové na zongi butu, na sa kao et puis so na lalité ngala la 21h. Donc faut na changer façon de vivre. Ce nazala qui avant na milieu il faut na longwa donc na romona na wapi place nini oba cheke il faut que le omona na éviter ah oyo okutinga na parler na zolamba lobi na ogezo bana ba ya ba mona pe papa lamba ka bana na ngape ba badiake papa betaka moi sauce moi bani ba mesana nazo former bango mais na opesa ka conseil on alanda qui veut nanga Lusata les Aïrois c'est vrai. Pour nous éviter ce qui vraiment, moi si nous déjà que Kolamba d'abord est la priorité, non. Il faut d'abord trouver moi si oyo, à la famille bien. Pour moi, nous sommes là. Pour moi, nous sommes qui mais avant de finir la communauté, mais tu es la communauté, ils ont moins d'engwana, na boba polémique. Mais au côté ils ont une bonne vie, na sens mentalité, éducation. Pour comprendre que les autres simbate yo na ye ya za intérêt na ye abeng sa kaka bata za intérêt na ye azwa ka mbongo na yo aza intérêt na ye asala ka makam yo soki ozo bisa to ke de bo ero simbate ça veut dire basa mo pe bazana ba rêve amibali na bango moko boye o ba rêve na bandoto peut-être ba mari de nuit comment ça fait yo moi sozana ngito côté mozo linga mobala za lambinga musclé atanga ba diplôme ebele mbongo belé yazana kitoko côté yemo zuba ke mais azana exigence belé au vendre mon talo pendabo osuka na classe ni a éviter français zoloba mavanga bana ko ba botama tourner question na français yazong sara na lingala da soso ne zikate te aussi kate au moins moto chango bien et ça bien réglé et zikate et aussi kate ya mo lingala zoloba wa pini na mo patile
nga penda papi gen na pona robala fo mwasi ayela ngai penda namona ba critère pour olamba déjà si na gagné bango na gagné bango na olamba ozomande na okalinga ngo eolia mana na pondu donc so okalinga ngo na mo tomate pele kaka esala kaka mwa rouge mo kaka boye ebalani donc na gagné bango sikoyo na olamba boulot eza nango posé pale eza posé car eza posé na kotula te donc photo tika bango eza posé papigel bazongela batata bana na bango obota kende zongela tata mwana yo fukama na yo kaka amikitisa mpo nga nayebi ke nakozongela mama bana ngai te mpo na respect parce que nazozwa lignema oyo naza nango napesa bayaya jo na banini bayaya nini conseil yaya fo yeba kolamba mpo okoya kobala mwasi mosusu na londi outi kayo oza kolemba olobi kaka ke non nazwa momi moka natanda wana momi wana aza na bacalcule na ye likolo ya kolamba oyo alambi bien me nzoka nde yo mo lokolo ebe olamba te atalambi mabe ozomona okaka elengi me nga mwasi akokosanga te na kolamba so na kotika nayebi ke muscade ezangi épice ezangi eloko ezangi yango moni conseil napesi bango yeba kolamba yeba mpe kolamuka na 5 heures lamuka ntongo kende koluka kayu beta kayu mbongo na yo okosala choix ya bien kolinga mwasi na pasi te kolinga mwasi na loyenge te kolinga mwasi na mawa pe te surtout mawa mawa te na ede ye nzambe kutu azolinga ede ye te yo ozolinga ede na nini koede mwasi te abalikela yo nzambe alingi ne kutu koede ye te me yo lobi ana me ede ye epuis soki mwasi azolingo te kotyana kutu mbongo aje te po mbongo wana oleki tobomba bana na yo obota bapension alimentaire mwasi azoseka yo donc conseil kaka ngwana papi gen nga nazolamba na ngai awa nini mwa muscador na nga nabimisa awa naza pepele na pale mwa muscador nga baya na nga mwa muscador le msuka mwa moko donc yo bena kutu donc ata susi eza te te susi eza te nga mpona kobala nayebi te loba mwasi akobala nga mwasi fa kobala nga bon nayebi olamba nayebi obongisa mbeto nayebi okipe makambo ndako nafutaka pale kabelaka mwasi mbongo naa na bula bien kaka bien nakosalani mwasi asalani fa balanga fo nabanda makambo abalanga eza ndenge wana papi gen donc sikoyo na bien sikoyo yo mpona novanda noka yo mo boye non nakofanda boye te mais pour le moment basi yango fo topinir bango tala sepe topinir bango pourquoi parce que muke abengani tata mwana muke abengani tata mwana okomona bango na nzela sikoyo ntango abengani tata mwana azolinga ya kolinga yo mpona profit lemsu mutanapusa poids lourd aganyaka ba 3000 bavie nanga lusiata aganya bambongo ebele tika nalinga ye yo mpo ovanda nzoka yo oza blessé de guerre ovanda ozotelobi mama ndeti nga na kosi ya bato ebele ezongela mama bana soki oza papa soki mobali ezongela mama bana soki mwasi ezongela papa bana yo bobongisi me babiso oyo bacritère evanda papi gen nde nalambi boye naobenga bapeti lobi bazoya badame topemi tobimi vi yango ya conseil yango wana mais kote ya kini mpe nalandaki ve lusata aza mpe na raison omoni kisasa basi na biso te kote nanu mbongo te baza bandeko mboka eza bien te kotinda eza nango mabe te okotinda bandeko na yo mpe osepe na mwasi okotinda mais fo osala choix ya bien na kisasa wana mpo soki ozwi mwasi mpe ya mabe ntango akoya akoki mpe akimi yo mais mpo mwasi akimi o te nga nazomona ya 3 choses 1 so mobali wana ndako wana bula bien oza vrai jo oyeba olamba oyeba okipe mwasi très bien en tout cas oza mobulu te ndeti babiso boye na ndimi te ke mwasi akoki moloba aza na eka oyo baloka ye obi aza na baprojet no be famille ya pasi mpo moto ya famille ya pasi soki aye aza na bacalcule na liste ozotune sheri tosala boye ayoki nde na yango te
donc je sais que makambo ya revane keba nazo fongola tombela moi muscador mukiawa Christian Matanda eleka moi bien week-end yango yo yango tozosala donc biloko yango yo tala yango sous papi gel on a pondu pondo yango yo bamama bapapa botala bino moko mwana mobali ndenge azoniata yango en tout cas bazoniata pondo oyo en tout cas voilà soso yango oyo pardon siko mpona yango oyo kaka moi muscador moi muscador yango azobaye week-end ezoleka kitoko donc si moi conseil à ta papa moi deux personnes oh yo tam suba bela pa AVC pour makambo to bela AVC si nebi d'abord pour na vie nanga lusata nebi ke les alga bela AVC nanga bela AVC nebi vie wana vie mo reposer professeur nakin Hollandais be na télé nalanda ye nebi vie wana nalanda na télé vie mo rependa sur l'arabien mais peut-être basi ba comprendra pe viana te po viana tanga mo pe ko tanga mingi il faut viendre fallait peut-être à son niveau à l'école po oyo azo kutana nango peut-être azo mema na logique ya makamna ye ezo simbate basse classe makambu ya ba nzokanda zo lezo simbate nzokanda ezo simbate pi mawa ezo salake makambu ezo simbate ngonga na bi tout papi gain 2019 atoza décembre yango ya soki pe les 12 soki pe nino yo nzamba sunga biso tokota biso nyonso bane bandeko na biso baya ya sikuna osenga na bino boye kola kolamba voilà recommandation kola kolamba moi ça za pembeni chéri ndeni moi ménage ça la bien moi ça ko ngaba ndo bima bi on na ya edaka ye bino bolina bino ko aider moi cité télé kaka télé ba YouTube ba théâtre ba musique papi ke ngai ka ba musique wana te oh musique soki nani na yebi bango ba fali ba na chaka ngo te na tete funa la pongi na luka mbongo na ngai ka yuna bi maratongo mana muto ta to lo bela vie na lo bela vie na landa ngo na landa mama politique maro moi muke tina mbongo tika YouTube kende luka mbongo aidez-moi si na yo lamba ataza wana la kiseke oyebi atebimi mabe amona ki osali yango ki mo so la te yo mo ko sala occupé bana na yo yo ni ko lamba te bozo condamner pe basi moi ça bengani yo occupara moi cité occupara ndaku te ozwa no sointe na côté basi mais quand même pe fo basi pe ba ko zapper na moi raison to condamner pe pendas basi 100%. siko ba retourner ba obi mais yemo pe Christian Matanda siko azola ba ko seke yebi moi ça bengana ye stengai moi ça bengana na tenga mo na longwa oyo na okima pona monaki nga nazo mata yazo kitsanga pona nga moi cité akena mingi nake makelimba nake ba réunion et pourtant eza biloko moko boye oyo esanganaka lobo oyo kakeba na ba réunion na bango koswana nga za mutu moko nazalanga navandi po eloko nini okende na ba réunion wana balobaka soki okufeli mutu opesi nyonso eza osalaka nga nasalaka kokende réunion pourquoi donc ezate yango wana mutu ekosalake ngai mwasi abengana ngai nde nazosolola na mwasi na omoni la routine ça tue l'amour en fait problème eza quoi il faut qu'on renouvelle la kabolingo chéri nasali mabe limbisanga ngai asenga pardon champion ba pardon ko vous appelez série j'étais wana kutu na beta yango pamba mais nakuta nde na bata mabe deux fois troisième fois Jésus faut a ressuscitaki faut na l'amour 2019 c'est-à-dire critère otanga mona bonne vie osalaka ozana mukanda na liku ko aider ko tuté pour nzambe kuta lino ko aider ba tuté nga nzambe sa sala nyoso nga mona makasi na nga papi gen nga za soda na alianga ndo mona libanda oyebi yango bien donc faut luka na mboko ko konta na mututé na mwasi te na mobalité oza mukanda te la muka kende au noir travailler yaka na mbongo qui peut moi sinon na bana na yo moi si peut pareil mais pour mes alliés faut zalande mutu moko poser mutu moi za na ba vision pote za bisoté pote zali mboka na bisoté mboka na biso za Congo ozu muke
kanga mbongo somba ndako na yo ata na kin ata awa pona un jour pona bana na yo soki olandi loyenge lobika lelo nga nazobima age ezokende babiso yo bikaka toyenda ba 17h toya poto ya tongo faut profiter avant 20h profiter pas 20h na kanga bisaka na zonga maratro po ba avant ba 40 ans oyo soki beti maratro na obima l'échec. Christian comme une souka vite fait avec surprise que Tokangio na pesi mais on sentit bien que non il y a Paris hein. Paris pendant c'est ça me parler na pemi na parler donc Olamba Paris ya ba Gucci bani la cuisine baza boita te biso côté ba matériel to lobelango sous te tant nzamba zo béni il faut quand même oyebi ça pe bat musu ba bioté muki ozo zo mo offrande mo bande ko na Congo moi go bomba pona bana na yo moi économie il fait ça là mais quand même nazo lancer pe appel na bande ko na nyonso ya Congo toza la bomoko donc ndenge zawana il faut buto lingana na ndenga solo to bengana ka batute ata mobana sali ndenge nini ata et puis elo zo sala bana basi nini omoni lisanga akoza mobana sali mbeba maretu na camarade na ye omoni mobali nanga asala ki boy nzo ande ye moi camarade ne wana tellement ya zo nyokama ye mbeli ya pa lingi kaka ona bakagwana po bazala ndenge moko mbeli oka benga ne cheli banda ba ye belo mona riboisière AVC pona nini akokite ayebo lamba te ko sala ne mbeba abela AVC ndeti babiso AVC yate pondo kitoko na pondo yate nazana moral ya Nelson Mandela 27 ans de prison et puis aliangando moral écoute vanda kolamba kaze maramutu kaze donc année prochaine photo lo belango donc on appelle sika mbote na masanga papi gagne toujours na pesi mbote na Anderson na Maroc vient nga Lusata les Aïrois Ritinzele Hidalgo bana ngai Reki Kabulo yobi kaka en tout cas donc petit nabino ya zo vivre kitoko basalinga surprise en tout cas ba week-end désolé kabia et puis na bimarate hein au moins ba discipline na bomana lundi vendredi palais après Caillou samedi moi moko na palais oyo karabo et s'il parce que 0,5 litres par 100 oyo eza infraction donc fona melango lelo lobby dimanche et longwenga lundi na bandi Caillou en tout cas il faut la discipline à poto pour réussir ba chéri ba joy ya boye bako tulate na poto vraiment bako tulate et ça le rôle là PC na uwenze ya basoso en plus tout langue colonie amingwena mombala mwana mama mutabandunda o ba maboko pete le rôle la pondo omoni à suivre Papi Gagne. Merci beaucoup Christian Deuxième mi-temps Sommes trop